Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi atiki video ya Midala Taylor na page na ye. Midala Taylor journaliste na ye a sali émission contre Yvette Kalombo mais bakomisi Karine Mokonzi. On a une vidéo wana kisiboyo ezakaka na page ya Karine Mokonzi. Bolandanga na panzela bino nteke bokoyoka tina na yango. Mbote ba papa ba mama bande. Mbote ba rando na ba randonette. Mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Arrête, Sainte Yvette Kabongo. Bande konanga bokamwa te ndenge Midala Taylor journaliste ni a sa émission a Popoli Yvette Kalombo pe bakomisi Karine Mokonzi mais vidéo yango batiango na commentaire na page ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ba moni Yvette Kalombo ba moni bino nyonso pe bo moni pe bozo continuer kotala yango ti sikoyo ezakaka ndenge na solo bango. Pourquoi esali déjà quelques jours. Bon, liboso na koloba na bino mpona nini Karine Mokonzi atiki yango ezalaka na page na ye. Non, te nabanda na Midala Taylor polo kola Karine Mokonzi aza première dame internet ye nalobela ye na nsima. Alors Midala Taylor mpona nini atiki yango liboso fo boyeba Midala Taylor azali adversaire monene awa na kata diaspora na moma oyo ya Karine Mokonzi. Donc ayina Karine Mokonzi na motema moko. Mais koyina ya Midala Taylor ezate neti guerre oyo équipe nationale ezoleka mikolo yo na bapamela. Midala Taylor oyo atonda tai elengi ye azali ennemi ya Karine Mokonzi stratégiquement. Donc elingi koloba boye Karine Mokonzi azala pa héritier Karine Mokonzi yango wana ebimisa Midala Taylor azala contre lokola pe Karine Mokonzi abenga wera koko epesa Midala Taylor ba argument po akoka kopopula biye po akoki kopopula kaka te alobaki non yo nazopopulo oza pa ya héritier non. Donc Karine Mokonzi fa sala likambo moko na bato musicien ba wenge to orchestre ya mesome yango wana Midala Taylor azwa eloko oyo ekotinda ye apopulaka Karine Mokonzi. Donc elingi koloba boye na vie normale baza ennemi te. Na vie normale baza na eloko moko te etinda bango bakoma ennemi. Ezali nde monde ya ndole moto etinda bango surtout etinda Midala Taylor ayina Karine Mokonzi. O Karine Mokonzi bisika moko te salakisa ayina Midala Taylor wana tozala clair. Alors Midala Taylor koyina yini ye ezala pe bien mpona ayebana parce que Midala Taylor atikalaki koyebana te. Ntango basaleli ye site oyo na ADT esengelaki fo aluka emata
lokola pe cible ya bien ezalaki Karine Mokonzi ye moto azali na Lupemba ye moto azali moto oyoyo azali héritier ye moto azali moto oyo azobenga wela koko. Alors Midala Taylor Karine Mokonzi azali cible parfaite. Mais pourquoi Midala Taylor atiki journaliste na ye apupula Yvette Kalombo na ndenge ya somo modèle opolilie mais baza kokomisa Karine Mokonzi? Est-ce que asa na posa bazongana bakoma bien? Bon, bazongana te po bazala ba camarade te bayebana bebe baza na posa bazala na relation na Karine Mokonzi toni? Non, ou bien oui, mais na yebite tout est possible. Balobaka ngo bien ennemi akala akoko koma ami esika, ami esika akoko koma ennemi. Ndenge zoleka siko Karine Mokonzi na ba camarade na yakala bakomi binemi pe na ba binemi na yakala bakomi ba camarade, surtout binemi oyoyo bazwana na bango bayebana te na vie mais bakoma binemi kaka na net. Donc lokola Midala Taylor, est-ce que Karine Mokonzi awondima wana tawebisa bino ntango na koloba makambo ya Karine Mokonzi? Sikoyo nazoloba ya Midala Taylor elengi. Alors Midala Taylor akondima azala camarade to bazala na relation na Karine Mokonzi? Pour le moment c'est possible. Pourquoi? Parce que Karine Mokonzi azoloba eloko moko te mikolo banda bakabonaki na grande sœur naye adoptive Myriam Mokonzi. Donc nanu a ciblé les sociétés, nanu a tombé vraiment ndenge atumbaka te, nanu a créé ba polémique ya minene te oyo elingisaka mokili. Alors donc na côté ya maison mère to na côté ya ye moko wera to famille na ye. Alors oyo Midala Taylor aza koobserve biloko wana nyonso. Ntango azomona yango oyo Midala Taylor motema eza kokita. Po Midala Taylor ndenge aza wana chaque jour nzambe asala akondolaka tous les vidéos oyo ezoloba etie kombo ya Karine po ayeba likambo nini ezoleka na vie ya Karine to Karine alobi nini to bato ne balobi nini. Alors yango wana bomonaka Midala Taylor basérie moko abengi ngai bon na bémission te direct boye ngai na ye na téléphone nazalaka boyi ya Karine Mokonzi pamba te parce que atalaka nga donc atalaka tous les vidéos oyo bakoma Karine Mokonzi. Sikoyo mpe aza kotala yango azomona baklasse makambo ya mabe te oyo Karine asali mpa na ye à part bafemme ya 5e vitesse baloba mpo na ye. Bon sikoyo Midala Taylor ye moko alobi soki basali émission na journaliste na ye ezala soki asali yango ya ndenge nini akoposte parce que afutaka bango. Donc elingi koloba soki olobi makambo oyo etali wera te, etali famille ya wera te, etali makambo mosusu te, wana akoposte yango. Donc okokotya na oyo ya moto mosusu eza modèle alobeli mais comme tel ekoki kokende bongo te. Mais soki atie atiki mpenza oyo ya Yvette Kalombo po bakupoli ekobubula parce que premièrement ezali oyo ezoleka mikolo oyo, donc ezali rando moko ya kitoko oyo ekoki kokotya mpe baview. Bien sûr Midala Taylor akotyaka baview ebele na makambo na ye moko sans makambo ya Karine, mais oyoyo ezali bien ekokotya baview. Et puis deuxièmement lokola Karine Mokonzi aza ya kokita soki bakokoma na relation to bakoki kokoma na yango te, Midala Taylor mpa na ye eza avantage ndenge Karine Mokonzi azokabwana na bato na ye ya kana. Donc Midala Taylor eza kosala ye elengi mpe sengo ndenge Karine Mokonzi aza kokabwana na bato ya équipe nationale na bakamarade na ye mpe eza kotya ye kimia ndenge Karine aza kotake lisusu
owela te aza kotake mpe lisusu maison mère te mpe ndenge bakabwani na héritier. Alors sikoyo moto aza na ye mingi ezali Yvette Kalombo. Alors paya Midala Taylor émission oyo moto na ye asali ezali avantage o bafinga bakritike bapupula Yvette Kalombo bakomisa Karine Mokonzi mpona esala séparation o soki badivise bango. En tout cas Midala Taylor akozala soki na esengo makasi soki Yvette Kalombo akabwani na Karine Mokonzi. Yango wana Midala Taylor te moto apostango na bacommentaire na page ya Yvette Kalombo kasi moko kaka ya bango moto ate kobwaka yango kuna. Soki abwakaki yango ezalaki mpona ayebaki ntango kelke bato bakotala eza mpona bavie te me mpona Yvette amona bato mosusu ya Karine bamona ndenge bapopoli Yvette Kalombo mpe bakomisi kale. Azalaki sire Midala Taylor video wana ekosala même pas 5 ya biza ekolongwa me ye moko Midala Taylor akamwe banda batiaki video wana esali mpe eleki 24 heures mpe ezokontinue ti lelo eza kaka bien sûr Karine Mokonzi mpe samonaki yango. Midala Taylor bisika aza en tout cas atondi na esengo ndenge video yango kaka evandi. Yvette Kalombo bisika bazali akoki kokosa bino te soki akosi bino wana etali ye mpe samoni video wana bino mpe na bacommentaire si bomoni video wana oyo Midala Taylor motu na ye aposte na page ya Karine Mokonzi mpe ayebi site ya Midala Taylor. Bien sûr ayeba yango kala mingi te ayeba yango après kaka ntango dondi Midala Taylor akende kofilme foyer ya dondi bisika nde Karine Mokonzi aya koyeba Midala Taylor nsima mikolo nde aya koyeba site wana oyo asalaka. Alors Karine Mokonzi mpe atalaka biloko ya Midala Taylor me atalaka yango mingi te. Donc elingi koloba ke video oyo baposte na se Karine Mokonzi ayebi ke ezali ya Midala Taylor. Sikoyo nga fona yebisa bino pourquoi Karine Mokonzi aza kotika yango alongoli yango te. Mais tokontinue nano na Midala Taylor. Midala Taylor ndenge aza wana ye soki mpenza Yvette Kalombo akabwani na Karine Mokonzi bozala sur et certain akosala émission. Donc soki ye na Karine Mokonzi baza na barelation te baza kaka ndenge bazalaka donc akosala baémission contre Karine Mokonzi mpe ya koseka ye na ndenge moko ya kosakana te mpe ya koseka Yvette Kalombo na ndenge ya kosakana te. Bon tokende sikoyo Karine Mokonzi pourquoi ya moni video wana na page na ye pour Karine Mokonzi akontrolaka page na ye chaque heure sauf soki alali to soki non to soki azonimba soki azotambola akontrolaka soki azolia akontrolaka page na ye soki aza na toilette akontrolaka page na ye. Donc Karine Mokonzi bacommentaire botiaka na kongo azala kokipe te me na poto amonaka yango aza na temps ebele aza na wifi ekatanaka te aza na wifi ntina basapato. Alors pourquoi ye amoni biloko ya bongo amoni Midala Taylor atie video oyo bazopopola Yvette Kalombo modèle nani bapopola ye te bazopopola sikoyo na nani na mwana mwasi non na mwana mobali yango nani journaliste ya Midala Taylor mwana mobali yango nani grand songi ya mobali tala vomi okutana na mwana mobali oyo atongaka oyo bazalaka na bango na babare me kokutana na mwana mobali te oyo asongi abombama na kati église alata titre ya pasteur to ya diacre oyo to ya protocole wana
osuki sikoyo mwana mobali oyo ya journaliste oya opuli Yvette Kalombo en tout cas aza vraiment songi ya kosalana te aza penza epanza makita ya kosalana te aza penza nkombo nini susu nakoki koloba nayebi te soki nakokotya nani donc asasi kosasa Yvette Kalombo. Allez, vidéo wana ezala page nani ya Karine Mokonzi, la baronne première dame. Pourquoi Karine Mokonzi atiki yango? Boyo kanga sikoyo. Bozela. Namoni internet sabino sikoyo. Fona tuna liboso usananga papa matondo. Soki ayebisinga wana na koluka na yebisa bino pona nini Karine Mokonzi atiki yango ezala na pasi na ye po soki nasali bongo te na boyi baya kopupulanga na papa matondo ngai mpe soki apopolinga na koluka nasombele mungu basenzi mpona lia ye nasokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.